Création na innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di. Et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine, ma botte na bino merci pour vous belle bossa la télévision na bino pona kolanda journal ya peuple ya mokola lundi to fongola ngo pona ko bino que président ya Kenya William Ruto aza na visite de travail na ville ya Kinshasa depuis mokola dimanche 20 novembre pona makambo etali processus ya paix voilà un reportage au héritier mapinde mi ya salébile. ezalaki annoncé depuis kala arrivé à président ya Kenya oyo awuti kozala Eli William Ruto akomaki na ville province ya Kinshasa na mokolo dimanche 20 novembre à partir ya aéroport international ya Njili epai wapi ayambamaki na vice premier ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula ba mandataire ya chef de l'état ambassadeur ya République démocratique du Congo na Kenya aye na ville ya Kinshasa pona kobeta masolo na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona makambo etali ba intérêt commun pe ba intérêt régional bakoloba lisusu makambo etali sécurité mingi penza na est République démocratique du Congo mokote abosani ke République démocratique du Congo ezomi pe na communauté ya Afrique de l'Est epai wapi Kenya ezali ko jouer rôle moko makasi na processus de paix ya Nairobi kutu na mikoleleki Kenya awutaki kotinda ba troupe na ye pour na force régionale na est République démocratique du Congo pour na kotelemela ba rebelle pe ba troupe armée oyo bazali ko seme terrain bosimba ke na sima ya visite na République démocratique du Congo président ya Kenya azelami na Corée du Sud. Rebeta bongo masolo ya Assemblée nationale pour la consommation que Christophe Mboso ya yambaki week-end l'équine esplanade ya palais du peuple mémo ya synergie ya ba confession religieuse société civile puis ya ba parti politique membre ya union sacrée puis ya opposition après marche na bango basalaki pour la côté mais l'agression au République démocratique du Congo. Reportage. Honorable président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodampuanga ayambaki samedi 19 novembre une esplanade ya palais du peuple mémo ya synergie ya ba confession religieuse société civile ba parti politique membre union sacrée pe ya opposition bango ba se déployer ki na ba balabala
pour la marche de soutien de la force armée et la République démocratique du Congo, pena chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, liboso ya ba marcher patriarche Christophe Mboso Nkoda Mpwanga, abomba ki maloba na ete a dénoncé ki implication ya Uganda na situation ya guerre oyo ezali na est ya République démocratique du Congo, mingi penza na province ya Nord Kivu, et pa wapi Kampala azali ko agir sous couvert ya fils Museveni, numéro 1 ya chambre basse ya parlement, alobaki asengi na ba Congolais bazala vigilant, bazala na unité na sima ya chef de l'État pe ya ba FRDC po na ko benga na ba agresseur libanda ya mboka na biso. Alobi tozane sengo komona ke ba marcher bango nyonso bazali ko défendre patrie na biso, nyonso wana ezali ko talisa ke ba Congolais batikali ya kosangana liboso ya ba agresseur lokola peuple moko, bango nyonso bazana sima ya chef de l'État na tangu oyo mboka ezali agressé, peuple nyonso bazana sima ya chef na ye na unité pe tozana soutien ya Nzambe. Alobi ke bozala rassuré tokozala vainqueur na guerre injuste oyo Rwanda azali ko imposer biso na nzela ba M23 agresseur elongo na bato na nyonso, biso toko combattre bango pe tokolonga bango. Ba Congolais nyonso esengeli ba retenir ke mboka ezali munene, ezana ba ressources ya ndenge na ndenge, yango ezali ko benda likunia pe jalousie epai ya bato misusu pona ba ressources naturelles na biso. Alobi peuple congolais bozala vigilant na tango mboka ezali kosala face liboso ya agression ya Rwanda pe ya Uganda na nzela ya fils Museveni. Na tina wana Christophe Mboso Nkoda Mpwanga a rappelaki na synergie ya ba confession religieuse pe ya société civile pe ya ba parti politique ya union sacrée pe ya opposition ndenge ba organizaki marche na bango mokolo ya samedi 19 novembre. Totikala kaka na masolo ya badepute mpona kotoloki badepute nationaux membre ya commission environnement tourisme ressources naturelles et développement durable bauditionnaki directeur général ya service et assistance pe ya encadrement et exploitation minière artisanale. Reportage héritier Mapindemi. Députés nationaux, membres de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, auditionnaki directeur général ya service et assistance et encadrement et exploitation minière artisanale et petite échelle, Jean-Paul Kapongo Kadiobo ye ayaki pona ko éclairer députés nationaux membres de la commission parlementaire Oyo nasuka exercice Oyo ya redevabilité. Monsieur Kapongo Kadiobo ye alobaki boye a remercier honorable député pona hospitalité na bango, alobi ezalaki pona e privilège ya koleka na histoire pona koyebisa honorable député ndenge nini secteur na ye ezali kotambola pamba te inisaki réforme na niveau ya service na bango ba présenter na député difficulté oyo bango bazali bité na niveau ya service na bango, solliciter accompagnement en vue ya matérialisation ya réforme oyo na nombre ya difficulté. Kapongo Kadiobo ye atalisaki interférence difficulté financière pe oyo ezali lié na technicité na logistique pe lisusu na non respect ya texte ya hygiène ya sécurité ya environnement ya exploitation. CMA bango bazali ko s'occuper na encadrement technique pe financier pe nyonso oyo ezali ko concerner artisanaux pe bazali ko exercer coopérative minière pour une exploitation artisanale harmonieuse. Na ngambo na ye député Constantin Mbengele président ya commission a déclaré que audience oyo na niveau ya commission ezalaki po rendre compte de l'importance ya service ya gestion ya secteur oyo na RDC po na ye alobi ezalaki normalité na mboka lokola RDC oyo ezana ba richesse ebele na mabele pe na se ya mabele na yango komona ba expatrié bazali ko exploiter pe bazali ko koma riche alors que ba congolais oyo bazana mabele na bango bazali ko vivre na pauvreté. Na tina wana nde ba invitaki DG ya Saima ba député ba ebaki tendungu ni service oyo ezali ko sala on a développement ya secteur minier na RDC, service ya encadrement ya assistance oyo ezali accompagner na commission pour na ko aider ko résoudre ba problème ya application ya texte interférence ingérence extérieure pe lisusu ba ressources financières oyo bango bazali ko accéder na yango te pour na faciliter en termes ya accessibilité na terrain pe na coopérative. Ezali service moko important oyo ezali ko bénéficier na soutien ba service mususu ya même ministère sur le plan ya sécurité financière pe technique
ndenge a regretté Constantin Mbengele. Na masolo ya Premier ministre Jean-Michel Sama pour eux sabino que ya boucler qui mokolo dimanche 20 novembre na pokwa mission na officielle o autaki nango kuna na Tunisie et pour wapi akenda qui ko représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 18e sommet ya ba chef d'État pe ya ba gouvernement membre ya francophonie sur place témoin événement Nadina Sona. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a bouclé dimanche 20 novembre na soirée mission officielle na Djerba na Tunisie et Paiwapi a représentant que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 18e sommet ba chef d'État pe ba gouvernement membre ya francophonie a résumé ki mission na Djerba liboso ba panzi sango avant à s'envoler pour la République démocratique du Congo. Chef ya gouvernement alobi azali satisfait ndenge alakisaki amemaki mongongo ya RDC na période d'agression. Sama Lukonde a salué le fait que l'agression étrangère na RDC, notamment appui à Rwanda et pas ya M23, et zalaki clairement condamné na ba résolution oyo ezwamaki na misala oyo. Na côté ya question sécuritaire alobi, balinga ki ba résolution eye bana kozwama, pe ba remercier awa francophonie parce que bango bazui ba résolution moko ya malonga. Condamnation ya violence oyo et salimi na Congo, soutien humanitaire oyo et sengeli et pesama, mais surtout au-delà ya question oyo, condamnation ya soutien ba groupes armés, ba forces négatives oyo et zali ko salima na RDC. Donc bango bazali ko espérer que ba action nyonso oyo ya convergence pour finalement eye bana komema kimia, surtout que bango bazali ko s'approcher na année moko électorale ndenge premier ministre ya lobby, ezalaki important ba congolais nyonso ba bana ko participer na processus oyo. RDC ezali moko ba pays francophone ya munene ezali vraiment normal ba bana ko bénéficier na solidarité pe appui ba état membre nyonso ya organisation ndenge premier ministre ya ba warrior atalisaki alobi ba ki bongo ko talisa position offensive diplomatique oyo ezali komema accession ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge atalisi position lokola pays monene ya francophonie du point de vue ya démographie. Bango bayaki na ba message nyonso premier ministre alobi azali kosenga solidarité pe balingi francophonie et la situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Pambate mboka na biso ezali ko regretter ndenge ba forum mususu epai wapi ba président de la République bazali kolobela ba question ya agression ba M23. Totikala kaka na masolo ya Premier ministre pour la délégation ya primature et fula qui sol ya ville ya Kalemi na province ya Tanganyika na après-midi mokola dimanche 20 novembre. Nadina Sona azalaki sima na bango. Na kati ya jet privé de délégation ya primature et komaki na mabele ya Kalemi na province ya Tanganyika na après-midi ya dimanche 20 novembre 2022. Lokola na Lubumbashi na Kolwezi ba représentant ya premier ministre ba komaki pona ko participer na marche oyo ezalaki organisé epai ya gouvernorat ya Tanganyika na soutien ba FRDC pene ya population na descente na bango na avion conseil spécial Romilis Kisambe ye alobaki boye bazali kosala itinérance na ba province n'espace ya Grand Katanga pona ko rassurer pe ko rendre compte ya accueil ya population ya message ya chef de l'État ndenge asengaki na mboka mobimba baye bana kozana sima ba FRDC ba couche nyonso ya population ba se mobiliser derrière ba FRDC pour na kotelemela agression oyo Rwanda azali ko imposer na RDC awa na Kalemi bango ba komi na Kolwezi na marche de soutien ba FRDC et ezalaki prévu pour na lundi pe lisusu ba ye pene ya ba autorité provinciale pour na kotalisa bango ndenge nini ba ko marcher ensemble pour na ko soutenir ba FRDC l'instruction ya premier ministre chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo bango ba ye ko représenter na Katanga ezalaki occasion ko senga na population ya Kalemi ba se mobiliser na sima ya madame la gouverneure ya province derrière l'institution nyonso ya province pe ya ville mobimba message ezalaki lancé et pa ya ba frère ya FRDC oyo baza na ligne de front ba ye bana ko se comporter na ndenge ya malamu population nyonso ya Kalemi ba se mobilisaki pour na ko répondre favorablement na appel ezalaki question ya tendance politique te kasi ezali bongo likambo ya mabele likambo ya richesse pe likambo ya souveraineté ya mboka na biso bosimba ke délégation ya primature ezwaki déjà et participaki na ba marche ya soutien ya Lubumbashi pe ya ville ya Kolwezi.
Na masolo musuba que Cour constitutionnelle et s'est déclarée compétente pour juger ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Et là qui une audience et là qui une week-end et pour appuyer mon président et haute cour de Kamuleta à président qui héritier ma pandémie de Mbendolongwanja. Audience ezalaki importante na Cour constitutionnelle vendredi 18 novembre 2022. Président ya haute juridiction Oyo Dieudonné Kamuleta a président qui audience Oyo na présence ya ba juge mosusu bazalaki au total 7. Barré important yango ezalaki bongo prononcé. Cour constitutionnelle a siégé qui na matière ya appréciation ya conformité ya constitution, interprétation et contrôle ya constitutionnalité a se prononcer qui na sujet ya dossier R-séquence 1816 où les alliés concernés ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo pe misusu. Boye cour a se déclaré qui compétente pour na examiner exception ya inconstitutionnalité pe ba question ya constitutionnalité ndenge ezalaki soulevé ndenge a souligné qui na ton moko solennel président Dieudonné Kamuleta Oyo abakisaki ke Cour constitutionnelle azali moko compétente pour na koyeba infraction Oyo batu misusu bazali kosala notamment président de la République to premier ministre en exercice to pe na occasion exercice ya ba fonction na bango alobi ke Cour constitutionnelle ezali juge pénal ya ancien président de la République pe ya Premier ministre Oyo azali lisusu en fonction te na moment ya ba poursuite Oyo boye parfaite harmonie avec esprit ya constitution boye natina wana ilingi koloba ke Augustin Matata Ponyo pe bato misusu bakozala juger na Cour constitutionnelle na dossier R-Cons 1816 Oyo ezali kolobela exception ya inconstitutionnalité ezalaki soulevé d'office na Cour de cassation na procédure ya sous RP 08/CR na sujet ya requête ya monsieur Mobeke Malungu Guy Mangona Tutu Angebis Simon Boyo Engele Jean-Marie Bokamba Moyenga Jean-Louis Inkanyankoli John député provinciaux ya assemblée provinciale ya Équateur na sujet ya requête ya Mobeke Malungu Guy Mangona Tutu Angebis Simon Mboyo Engele Jean-Marie Bokamba Mayenga Jean-Louis Enkanya Nkoli John ba député provinciaux ya assemblée provinciale ya Équateur na inconstitutionnalité ya décision où ezalaki contenu na procès verbal ya bureau d'âge ya le 29 septembre 2021 assemblée Oyo batiaki fin na mandat ba député provinciaux boye cour a se déclaré compétente uniquement pour un examen ya ba article 19 alinéa 3 61.5 ya constitution Bundenge président Kamuleta a déclaré qui la masomo avec compagnie africaine d'aviation CA a présenté avion na Sika Airbus ibale na capacité à koemba plus de 300 places à chacun. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya Sika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme
ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te. USB na pointe pour le chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Na masolo etali fait de société bosimba ki ba travailleurs ya supermarché Shoprite bango bazalaki na sitting monene pona ko revendiquer ba droit na bango auprès ya employeur na bango héritier mapinde mi Fabrice Ndomi reportage. C'est le temps, ils n'ont même pas ba agent pe ba travailleurs ya supermarché Shoprite bazana kanda ya kosakana te nde na yango basalaki mobange na sitting liboso ya Shoprite ya commune ya Bandalungwa na ko réclamer ba droit na bango oyo ezali bafoué selon ba information oyo tozui na terrain ba lobi ke ba responsable ya Shoprite ba décider ko kanga kasi ndenge ba de compte final na bango ezali calculé et sepelisi bango te ba monike DG na bango a dribble bango ndeti na sitini oyo bozali komona bango bazali ko jurer kaka bazala rétabli na ba droit na bango po misusu basali ba 11 ans ba 10 ans ba 5 ans kasi baza ko se retrouver na ba miette. Tener ya Shoprite oyo bazwa yende akalkilaka bambongo na biso comme ba congolais baza mayele te po ba kalkilaka mbongo na bango moko bango pe ba sud africain baza mayele te ndenge balobaki ba maîtriser mboka te nde bazwa société oyo akalkilelaka biso mais mbongo nyonso to salaka euta na Shoprite nde muta forma biso Shoprite nde muta recruter biso mais azwa kaka pesa biso kuna bakende nde ko kalkilaka mbongo na biso bakozi nyonso ya mboka bisika bazali bazala sesi na dossier oyo même likambo ya hyper tofuta bambongo bakati biso bambongo on n'est même pas sûr que mbongo nekotaka parce qu'il y a une cesse ya CNCS ezokota te donc eko vérifier mbongo eza te. Alors mboka nini yango bakoki konyima bozo baboye ba expatrié baye s'enrichir pendant 10 ans après bazokende batiki bana mboka kaka boye elamba oyo ya rouge oyo baninga kuti bakamwe ozalaka nango kati lelo nalati yango mpona kolakisa ancienneté na umeli na ndako oyo 10 ans après bakonga biso tozokanga nalandi papa na biso gérant nayebisa papa yo nde papa na biso bazokanga mema biso baplace mosusu alobi na nga est-ce que ngam na recruta bino basukisaki wana te bakendaki ntina société Sogefmo oyo asalaki calcul ya badecompte na bango mpo na kotalisa bango kanda oyo bazali na yango boyebake point de chute na bango ezalaki na ambassade ya Afrique du Sud mpo na kotalisa bango ndenge bandeko na bango bafloue bakongolais sur place badepozaki memo oyo etalisi barevendication na bango nyonso pona ba service oyo ba rendre société Shoprite bambula ebele bazo mériter quand même kosilisa mosala na honneur. Tebeta bongo masolo mususu surtout artistique culturel Yampa création na bokambomi ya coordonnateur na ngo monsieur Emmanuel Kazadi bango organiser qui soirée culturelle moko mokola vendredi 18 novembre Nadine Sona Fabrice Ndombi bazakwa na concert Folinga. Si ça avait été esalemaki nde na cadre ya première tournée ya spectacle na bango eza banani structure artistique pe culturelle Yampa création toujours na bokambemi na ye moko monsieur Emmanuel Kazadi Zadem bakiselaka l'incarnation de l'intelligence tarmac des auteurs nde eservaki de cadre epai wapi batu ya ndenge na ndenge bayaki kolanda histoire kitoko oyo ba acteur ya Yampa création balobelaki na oyo etali résistance. Ni des boissons, ni des prières, ni des coups de massue pour faire mourir le droit. Que je parle bizarre. Continue, je dis. Ok. Donc,
Le code 0 voulait dire qu'on était condamné comme taros. Na micro ya Info Lingala, Bolanda, enfant soldat Ndenge a expliqué. Nous avons une phase de tournée, la première phase, la partie première. Au Tobandaki na Boboto, le autre vendredi prochain, nous allons na théâtre des intrigants en Njili, et puis le vendredi 2 décembre, nous allons dans la salle du zoo. L'histoire, c'est un théâtre contemporain. Oui, c'est moi mingi pour comprendre un vrai message ce que Batameli Wapi. Histoire c'est l'histoire il y a auteur comme histoire naé mais seulement par personnage qui a créé Yemoko baza ko se révolter contre Yé que ceux qui alignent vraiment que a asili sa guerre a kende tas bitumezo bunda et non à continuer kokoma. Bosimba na lolendo pe na kanda nyonso que tournée eza toujours ko continuer dès vendredi 25 novembre oyo ba kozala na Njili et pa Wapi bo bengami bino nyonso. Mais Zéro voulait dire que non, on devait rester mort là-bas. Eric Mwamba, président ya fondation Eric Mwamba, aza kosala ba œuvre ya ndenge na ndenge kuna na Kimbateke. Reportage. De la population. Apusani pembeni ya population na ye epa Wapi mutolo na ye ekundama. Eric Mwamba, président ya fondation Eric Mwamba, azali ko bunda pour na bien-être ya population na ye ya district ya Tchangu. Na cadre ya fondation misala ya ndenge na ndenge eza kosalema. Fondation Eric Mwamba eza vraiment disposé pour na kwa porter secours na population na ye ya Tchangu. Ndenge bino moko bozali komona na bilili bana quartier Fumukento bazwaki lisusu sourire après tango ya molai ya molili oyo bazalaki na yango nyonso wana na bokasi ya fondation Eric Mwamba. Bana Fumukento basepeli bapesi ye merci pomwinda epeli lisusu. Donc c'est pas grâce à papa Eric qui a sa grâce, tu vas appeler merci. Asuka kiwanate, l'homme de solution Eric Mwamba akendaki lisusu na paroisse Saint-Hilaire pona kopesa lisungi na ye po batonga grotte Marial. Ba paroisse nyonso babetaki maboko pe balobi longonya na fondation Eric Mwamba. Ndeko bino nyonso bovandi na district ya Tchango lokola Kimbateke, Njili, Masina, Ntele, Maluku bokomona bilembo oyo fondation Eric Mwamba azali kopesa pona bino. Eza fondation Eric Mwamba oyo je travailler lelo pona bien-être ya population. Alors tolobaki toza ba natif ya Kimbateke ya Tchango. To continue ko bundira Tchango tina suka. To tonga ba pont, to sala ba centre de formation ebele. Alors toujours défendre pe population à côté surtout na makambo etali makambo ya ba difficulté. Adhésion ezali pona ba natif ya Tchangu kolala tendeko pusana pene ya l'homme de solution Eric Mwamba. Soki olingi pe benga kaka na numéro o ezali na écran na bino to pe kende na boulevard Lumumba pene ya entrée Kimbuta na face nango na ngambu ya Masina. Fondation Eric Mwamba et yeli bana Tchangu sourire. Poto malonga pona bana na bino ezabongo protivap yo pe mukolo okoki na okomela yango. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumba na pota. Ndeko na malika mini mo ezole la makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko lia na pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka protivap. Butala ekole linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli badiaka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po adiaka potopoto Protivap. Bino kuna chimakate. Aha! Bitso nyoso tokobina dansa ba bébé.
ok baya bayi yango chante kitoko ntoto makachi mboka mobimba echite yingi yo ha Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Bozalaki ebele pour la kolanda info lingala journal ya peu pour la peu bosepela ki na rompisa merci na Igor Ting Yazaki bongo na sima ya caméra Fabrice Lundombi Christian Kangebeni na montage concours rédactionnel ya Nadine Assona pe Jadine Malembe supervision et Simba Makepa héritier mapinde mingala mino topsani rendez-vous mkola lobby au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi